Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi minikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Bandeko batali obomisana kolanda biso na chaîne na bino ya kitoko chaîne na bino oyela kamno ba information moko ya malamu Ciel Vert TV na pesi bino vraiment bambote partout bozali ça dépend ya herbe rosoir bonjour bonsoir tote marabino tellement to marabino makasi mais bon manquete ko s'abonner bo s'abonnaka trop na chaîne na bino Ciel Vert TV lelo na une émission o na bengaka bon mozindo émission to kota vraiment na profondeur ko yeba nini leka nini leka kinini salama kinini pedo salama c'est ça yango to benga ngo mozindo mais na mozindo nga lelo na ko yamba bon mosali monene ya nzambe oyo alobaka bien bolinga kepe mingi botema kana ninga mukete po epate marabino na yambi invité na nga le pasteur Vincent Makela. Bonjour pasteur. Bonjour maman Bene nzamba pambola yo. Vraiment pasteur bonne santé. Santé za malam marge mikakatona muke na nzoto mais santé par la grâce de Dieu ils ont tende malam lokola nzamba pesi sopema tokumisai. Merci beaucoup pasteur Vincent. Nouvelle nini ya malamu o memeli biso lelo pona bana bandeko bazali bana bazali du fier. Maman Bene merci pour l'invitation na yo yeba ke soki nga na ye na raga pona ko faire quoi ko édifier bana nzambe ngolobi parce que chaîne abiso yo ya Ciel Ouvert les ali chaîne moko vraiment chrétienne et ça pena to ba mais à 100% mais à 300% chrétienne parce que surtout le baka makambo nzambe jamais to kota kana ba polémique to kota kana makambo zangantina et pona ko luka ba base biso to luka ba base to meto lukaka molimo moko ebungi ya mwana nzambe ezonga na nzela pe ezwa bomoi yangwana lelo na yebongo na sujet moko munene pona ko partager on ba na nzambe eza bongo na tina na kolobela tina ya possession pe na envoûtement voilà sujet on a na ngoza yango wana. Pasteur Vincent Makela lelo a édifié bino na tina possession na envoûtement là nous allons vraiment ingratitude à repesa mbote na muto bonga za na sima caméra l'homme valable Cédric Makela les grands monteurs et quand réalisateur na mutu moi ça l'intérim nyonso na PC mbote na PC José Luanda Brown mbote ba cameraman tout ya Ciel Vert TV Chris Makela Audrey Makela bangutu Jafet Mafita ba mbote no partout bozali Sephora Makela. En tout cas, tout ça vraiment bon. Mon copain chaîne week-end de Liboso. Wana na pesi merci. Na batu tout balanda rabiso pe ba rolande émission. Oh nga vraiment na pesi nous déjà merci. Avant pour les qui vont consommer vraiment malam. Pasteur Vincent Makela bien ko le belo na tine possession na envoûtement. Et là c'est pasteur Vincent. La possession et là ici moto oyo donc ba makambo ya libanda ozoka te possession do makambo ya libanda to biloko ya libanda ekoti na kati na ye o to benga mutakomi posséder alors envoûtement eza lokola moto oyo makambo ya libanda ekoti kati na ye te mais à partir ya libanda baza bongo ko sala ba makambo na nzoto na ye ya ba benga yango envoûtement donc to ko bilango no so mbale eza lokola typhoïde pa na mboka na biso na malaria voilà de ebala na kapenza donc possession na envoûtement pe ebala na la possession ezelo ko mususu envoûtement ezelo ko mususu mais nous sommes balé et ça la kapep ba musala a peu prendre moko parce que bato ba ko limbola ngote bato ba ba yango penate ba ka na sango mais le long na ko panzanteke pona limbola bato na tina ya la possession et puis na l'envoûtement voilà. C'est ça pasteur Vincent Makela au fond le besoin na tina ya envoûtement. Ce qui passe le bel envoûtement c'est que mutu azandengeni aza envoûté. Aza envoûté comment mutu aza envoûté ndengeni.
mutu azalaka mvute elingolo bake mutu ayebi ne côté aza innocent to aza innocente mais ezana batu moko boye to mili moko boye à partir de la musique ezo sala makambo na nzoto mutu wana donc mutu wana makambo ebando sala na nzoto na ye eza na volonté na ye te eza na mayele na ye te eza na makasi na ye te mais ezali mupepe moko boye eza koyela ye eza kopousser ye asalaka makambo wana yo babengi yango l'envoûtement. Pasteur Vincent bamvutaka mutu ndenge nini donc nga la veille na kala ndesa makambo eza na volonté na ngate ya on to bengi en envoûtement mais maintenant ce qu'on peut makambo eloko wana ezwa yo il faut za la ndenge ni écouter ndeni po eloko wana ezwa exemplaire na njoto. Envoûtement tout d'abord écoute ezwa mutu soki mutu na David parce que nzambe ta sali mutu et sengali mutu azala protéger pas ya nzambe n'est-ce pas mama bene mais mutu wana aza protéger pas ya nzambe te. Donc, mutu azo tambola na mokili sans la protection divine. Donc, protection ya nzambe ezali ko na yete et mutu oyo aki kozala envoûté facilement. Et envoûtement eutaka wapi? Envoûtement mingi eutaka pa ya batu. Eutaka pa ya batu baza ko manipuler vie ya mutu wana. Et mutu wana parce que mona makamesala na bomo inaye oya kanite oya lingite me makambango alinga te yango ezo sala melaye na volonté na yete. Voilà eloko babengi envoûtement yango wana. Nakasi mabene soko ka yango babike muto azali envoûté. Muto azali envoûté. Na d'autres termes na linga to koloba yango eza ko lokama. Donc muto wana ba lokiye. Voilà. Donc ba lokiye na musika. Ya azali na musika et muto aza ko lokaye azali na musika mais aza ko arriver ko manipuler bon moinaye ko manipuler ba situation bon moinaye peso soi. Ya ba bengi envoûtement. Merci Pasteur Vincent pour l'envoûtement. Maintenant ba envoûtaka mutu et pas ya banane de baza mie baza wana ka pona ko envoûter o tezala banane. Envoûtement mingi mama bene e ya ke pa ya batu. Batu banane. Donc même ngapela ki na ko envoûter mu. Te na kolobano catégorie bato bamvutaka batu. Bato liboso bamvutaka batu za bandoki. Bandoki baza ba na bite soki tellement na kolobeza bon malamu baza ba grand envoûteur. Bamvutaka batu ko sakanate. Donc oyo kozala yo zali awa mais ye na bondoki na ye na ba lolengene ya maele mabe ya butu aza ko manipuler vie na yo. Aza ko sala ba makambo mabe na vie na yo po ete vie na yo ezala bongo na malamu te po ete vie na yo etambola malamu te donc aza ko envoûter yo donc aloki yo atimaka mabe na disposition ya bomo na yo nyonso sko bana ko sala omona e bana bana ko simba te parce que ye aza ko gérer bomo na yo même na musika. Alors deuxième bato envoûtaka batu eza bato oyo basalaka ba magie. Aza pe capable ya ko envoûter mutu. Troisième catégorie bato envoûtaka batu baza na kati ya ba loge. Hein? Aza na kati ya ba loge asina ba pacte na Satan. Yepe bato ape baki ko envoûter batu. Quatrième catégorie ya bato baki ko envoûter batu eza bato baza babenga bomba ba féticheur. To banganga kisi. Hein? To ba marabout. Bakoki pe ko envoûter mutu. Mais pour la mutu ba envoûter yete et sengeli mutu azala protéger divinement. Si on a protégé divinement, nde baki ko envoûter yete. Mais si on a protégé te, ozo tambola kaka kili boy na mukili envoûtement et koya facilement. Voilà maman bene réponse à que ça. Une race na clair. Vraiment vous êtes clair. Pasteur Vincent ngo fond la mom ki ndelobi ke mdu fois de la protéger divinement. Donc divinement l'école ba ndenge ni pour musu baza vraiment m susu ya bine mara moite le ba terme même utiliser. Il faut éclaircir mutu non mutu la protéger ndenge ni ake luka penganga pour nganga protéger ton ndenge ni. Nganga protéger raté. Banganga kunde ba kosa kabatu. Do banganga ba manipuler kabatu. Baza ba manipulateur. Mutu oya protéger ke zali nzambe. Donc protection divine azolo ba eza protection ya nzambe. Mutu sengeli andimela Yesu andimela nzambe asalaka ye
azana sous surveillance ya nzambe nzambe baba na ko surveiller bo moinaye pe le boko nzambe za likolo ya bo moinaye nde mutu wana akui kozala envoûté te mutu wana azali inlocamable donc soki ba envoûté ye ekozwa te parce que molimo nzambe eza na puissance koleka milimo nyonso tu alors tanga envoûtement eza koyela mutu molimo nzambe ekobengana envoûtement wana po ete esala eloko moko te na bomo ya mutu voilà ndenge ni mutu akui kozwa anti envoûtement mama Beni. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela oki ko expliquer sur la journée d'envoûtement qui koyela mutu moi ba exemple moi pour tu bazali banda ba comprendre envoûtement koyela mutu net ne eloko ba ki ko envoûter ne eloko nini po ozala vraiment envoûter mona quelqu'un mona sala ngo eza vraiment malamu te menga na sala ngo na mona normal et envoûtement koyela mutu ne eloko nini. Ah mama Beni otuninga question moko mama malamu très bien joué envoûtement eyaka na biloko ebele. Maman Beni ba ko envoûter libala na yo. Ba ko envoûter commerce, ba ko envoûter bomo ina yo. Donc personnellement ozali envoûter. Anakati ya envoûtement na bati yo okoki jamais ko vandaka na ndaku ya libala. Donc omona kaka osana mbala na ndenge ozawana omona kaka motema no kaka o makalibanda. O makalibanda. Et envoûtement. Donc envoûtement peut se monter ma moto. Osane sengwa libala na yote. Osane sengwa mwasi na yote. Donc osomo ndre que basi libanda na mimbala libanda baleki ya oya yo sana ndako. Mais tant que o kende kuna omona suka nango ba batrela ko bala yote. Bo sam no mala muté. So bo bandaki na sanzete, bo suka na sanzete. So bo bandaki na bar, bo suka na bar. So bo bandaki na coin, bo suka na coin. Alors, moi si je suis pas dans libanda akoki pe ko envoûter mobali na yo mobali so nga ko sentir yote mobali za so na posa na yote azomona za kitoko te mais bato libanda so batali oboye bazomona yo oza kitoko mais envoûtement e ko aveugler mobali na yo envoûtement e ko aveugler mwasi na yo to mona ka mwasi asala mbala mutambongo mobali kitoko mabimi na boyi nyos to la ba envoûter et ça envoûtement abimi na chauffeur ya mobali na ye eza envoûtement abimi na kamada mobali na ye eza envoûtement ozomona mobali pe omona za mobali maza kolinga bonne par exemple bonne akoy mwasi na ye azolinga ba kamada mwasi na ye donc ye alingo mona mwasi na misute. Donc ye alingo mona mwasi na misute alingi awa donc mutana fi na ye eza na kati ya envoûtement. Alors baki pe ko envoûter misala na yo osala ka misala na maboko na yo mais esimbaka te donc misala na yo eza envoûter ozote ko za ko avancer te rien o avancer te ozoka misala o umelaka te bazo bengano pamba na misala donc ba envoûter bomo na yo donc même est-ce que bazo zo na musala yo soko ke musala ezate ata bazo so 3000 personnes yo ke mutaliboso okozwa musala wana te parce que ozali envoûté omona mutu avant daka na basité asa en l'air donc mutu oba envoûté bomo na ye a koza susu poser te akoy motema moto asaka makambu en l'air makambu en l'air mutu bomona mbamo ke mutu oyo eza envoûtement. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, cher Internet. Pasteur Vincent Makela, vraiment tellement clair. À quoi la biso sous une possession. Dans ce que monsieur de l'émission, nous avons moulaï mingité, mais tout le makambo est très important. Ou peut-être au monde, on a vu surtout comme ça, on normal, to normaliser, mais or qu'ils a normalité. Donc, l'on mosel l'ensemble est vraiment petit tanae pour nous ko édifier, nous ko expliquer. Mais ça au monde a makambo bongo, Luka vraiment bien mosel l'ensemble ba bon de la peau na yo. Vous allez désenvoûter. Les deux sont la même pasteur Vincent. Vous allez désenvoûter vraiment à travers Bassal Nanzambe. On sait vraiment bien. Pasteur Vincent, vous faites une possession. Envoûtement, si vous avez un envoûtement. Oui. Vraiment. Envoûtement, et yaka, ndena baki soki mutu azangi bokengi na kolo. Nzamba zo kengela yete mutu oyo vide comme le rôle là donc comme le rôle là ndako oyo eza na porte mais porte wana eza polele donc via mutu ezali très ouverte
et mutu oyo aza mutu amisumine mutu aza na mayele mabe mutu aza na mayele ya bokeseni akoki koya pona ko envoûter ye alors envoûtement pe mususu eyaka na balolenge oyo mama bene okomona mutu aza na se na moi oyo mais ayebi komibomba te komibomba ndenge ayebi ko aza na bikenda aza na bivanda aza na bilialia bitambola et mutu apaki kozala envoûté facilement oyebi ke mutu aki konyata même envoûtement aki konyata envoûtement omoni bato mosusu babwakaka mampepe mabe na nzela yo ozoya okute na yango ebomoi na yo ekomi envoûté donc okomi mutu moko boye o perdre sans sa vie o perdre bomoto na yo parce que même ata biso na mokili ndenge tozalaka na mokili oyebi mutu soki aperdre bomoto na ye parce que ki bomoto ya mutu nde ezalaka na valeur mpo na mutu azala mutu malamu na se na moi oyo esengeli bomoto na ye influence nzoto na ye soki bomoto na ye ya kati ezali envoûté nzoto na libanda ezasu na valeur te nakopesa mino kaka exemple moko eza na bible Adam na Eve bazali peme na nkolo te nzambe ntango asali bango ati biloko nyonso tu na disposition na bango mais ezalaki na excuse mutu moko azalaki na mayele mabe na epoke wana azalaki lokola ndoki na bango nazwi pena exemple moko typique mpo bato bacomprendre kombo ezalaki Lucifer azalaki moko ya ba collaborateur azalaki moko ya ba ange ya nzambe et Lucifer azalaki porteur de lumière na bokonzi na nzambe ntango amoni mutu aza na relation malamu na nzambe ayokaki motema mabe aye ko envoûter mutu alekaki na ko envoûter mutu na nzela ya mbuma akosi mutu envoûter mutu na nzela maloba pe abina mutu ali mbuma pe mutu ale mbuma mutu akomi envoûté d'ailleurs bible zo baketa mutu aliaki mbuma na amoni mbala moko atikali bolumbu abandi ko kasoni donc mutu oyo vina ekomi envoûté batiki ye bolumbu na makambo nyonso tu donc mutu azali sans protection amona makambo bomo na ye eza ko marcher te akobando ko lite abando ko bunda abando ko sa soki ndenge nini mais biteni nyonso tu ya nzoto na ye ezali envoûté mutu pa réussir vie mama bene ekomi très difficile. Voilà, et donc sur la robaxa, et ça qui en a. Merci beaucoup, Pasteur Vincent Makela. Maintenant, pour le moutouana, envoûtement, on a ici la recette, le sacrifice, ni pour envoûtement, on est qu'il est pas un peu facilité. Maman, et ça va faciliter pour l'envoûtement. Mais ça va pas facile quand tu es encore là. Amen. Ce qui me somona, parce que batomi bakasaka, bakamazomona, nza matina bongo basala bongo. Au moins, la personne, azomona que vinaye, et ça bien te. Azolo tabando tomoka mabe azako mona bamakamo mabe na nzoto na ye tout ça banini ba maladi pamba kobela pamba makamazo selezo simbate nyoso salaka ebongaka te abi akaseka kanzambe mutu atindie ndege wana or que mutu azali manipuler azali envoûté quelque part soki alingi azala désenvoûté ndenge lobaki esengeli mutu wana aluka basali ya nzambe oya solo et puis n'importe quel mosali ya nzambe ayiko désenvoûter mutu te mutu nzambe apesi ye ba capacité wana apesi ye pouvoir wana ya ko désenvoûter mutu yene mutu azali capable ya ko bonda pona mutu et mutu azala désenvoûté et puis nakoloba na batu boye soki baso remarquer ba biloko wana na bomoi na bango bakipe ko benga ba numéro na biso eza wana ba ko benga et toi ko solola toi ko orienter bango ni ba ko sala po ete bazala désenvoûté pe bazala délivrer na envoûtement oyo ba tsana bomoi na bango mama beni. Merci beaucoup, Pasteur Vincent. Vous avez vraiment clair ma casse koleka. Pasteur Vincent, tu as côté mbalamo qu'on a. Et puis, parce que là, maman ben elim ça la casse mon baté. Na bato baza normal. Na bato baza ba envoûté. Surtout to tia to ça la ba pourcentage. Bato baza ba envoûté, ba l'équipe bato baza normal na ebele. Donc bato mingi na mokili baza ba envoûté.
mais bato baza normal boye baza pena mingi te osomona na bato supe basambelaka momona baza baza envoûté na kopesa exemple mo mama bene tomonaki mitaka la basali ya nzambe na ba réseaux sociaux oui wala eza envoûtement tomonaka bato basali bolingo na bango bafilme yango eza envoûtement. Mais pasteur Vincent Makila, il faut la protéger divinement. Mais comment expliquer que tu bonde là, mais envoûtement qui reçoit et que ça la mandingue. Ko bonde là neza soloté. Azo sambela nzambe kad na soloté. Mais maman bene, oboseni ke Bible lobi, Jésus lobi que ce n'est pas batno so babenga ngai Seigneur Seigneur. Nde bahebinga, nde bokota ba na bokonza likolo. Et Bible so ba ke mokolango nzambe ko wanga na me basali na ye. Abake boteki na kombo na ngame ne bibino te bino bato za ko pratiquer iniquité lengolo banini iniquité eza makambo ya bosoto eza makambo ya soni oyo nzambe andingisa teke basane basala me basale mingi nzambe basala ka yango makambo ne par exemple mosala nzambe oyo azofinga batu eza envoûtement mosala ya nzambe oyo amesana ko critiquer baninga eza envoûtement Mosala nzamba mesanaka ko sala mabe mokomona zo prononcer combo ya Jésus mais il est envoûté sokote na Ancien Testament mutu mo komona ezaki mosali pe nzambe azaki roi Saul azaki na ngende na kiti ba ya bokonzi oyo nzamba ataki ye ayebaki nzambe ayosala nzambe mais roi Saul azalaki envoûté. Et c'est là que benga David, oibeko beta lindanda, poeta beta lindanda, roi Saul azala désenvoûté. Alors, le lope ba roi David bazali, bato bebi ko beta lindanda dans le Seigneur, lindanda ngo zali, nguya nzamba tikat na bango, maro banzamba tikat na bango, tanga zo teya yo, tanga zo sambela pona yo, envoûtement sengele longwa, o komi désenvoûté. Ce n'est pas n'importe qui t'a collé l'envoûtement. Et ça, mon sale nzambo oyo siki abanga kanzambe penzamba pesaye o apesaye makoki wana yene mtaki ko désenvoûter bato mingo sama de l'église na biso mais baza toujours dans ça envoûtement. Pasteur Vincent Makila so basala baza envoûté vraiment ekokamu sangai mosala comment mosala nzambo ko zala envoûté. Bon on a encore petit exemple moi so bonnet mosala na kine pe na TV on ba ne pe ba bêtise aza pas envoûté. Eza envoûté. Aza envoûté. Donc ba lokaye mosala nzamba ne star azali na ba musicien pas envoûté ba lokaye mama bene mosala nzamba kiko akoki kozala bongo te kale kana teva bana ko ba bêtise abana ko sala boye non eza envoûtement mama bene satana envoûtaka batu na nzela ya batu koka c'était son totanga komba Yesu nde ayebi nzambe te même Jésus lobaki boko yeba bango na mbuma na bango na misala na bango. Osomona na par exemple à Saul azalaki mosali ya nzambe toki ko taye même à un niveau ya ba prophète parce qu'il était roi na Israël mais azalaki envoûté et ça David a été lindanda pour être envoûtement elongwa na nzoto ya roi Saul. Alors bandoko esenge ko sala moi keba ko kasate ke so tanga ka abisimbi Bible azako tanga komba Yesu yenda yebi nzambe non mingi pe bazo sala ngo komba Yesu bazotanga le banzemba bazoteya mais nzamba ngo kana bango za penza te envoûtement des oreilles na bomo na bango yo mona mosala nzambe a ça n'importe quoi akoka susoni ya batu te akobanga ni nzambe ni batu ni mokili akosamba parce que azali envoûté le rola mutu mayele et le rola mutu bososoli yo kokaseke makambo sala ezali malamu nzoka za makambo mbindo eza makambo mabe mama bene. Merci beaucoup, Pasteur Vincent Makila. Lobby tellement qui toko. Vraiment, ce qu'on remarque que l'eau, qu'on a tout ça, Pasteur, qu'on banga na ote benga muningo zomo la kete ye pena oki ko désenvoûté nga benga e ko sala vraiment l'olendo te. Pasteur Vincent Makila to lobi est-ce que est une possession ezwa ka mutu ndenge ezala ndenge donc nako bandenge ezwa mutu ndenge ni po mutu azala posséder. OK moi mbangu ngana sepla ki yo tu na ngai magi na ko l'action te poza musala yo possession Pasteur Vincent yo l'action de no tu na tenga moko ne na na ebine no tu na yo Rolanda o ngana zo tu na kati ya nino ngala ko tirer banini yo repsanga possession ezana nini ozoka bien possession et le goba posséder mutu azali posséder possession ngolo balokola moto azui ba makambo kat na ye posséder ye ba makambo eza ba corps étranger
mais posséder et ça bloque c'est na kata nzoto na yete mais et côté lié donc possession zabongo donc milimo moko boye to makamoko boye et côté li mutu mutasu azu ba corps étranger kati na ye voilà yone babengi possession. Si ko pasteur Vincent Makila tant molimo ane côté la kamutu alors yom te sala ke mutu comme posséder a comme sala abando sala makamni le c'est que mutu vraiment za posséder. Mutu za posséder mama bene a qui osala makambo plus que mutu za envoûté. Donc possession est likolo par rapport à envoûté. Oui. Nous sommes ça mabe mais na plus exemple ya malaria na typhoïde. Et ça la peuple ba phénomène moko. On me dit ça va fièvre mais typhoïde et liya kamingi misopo na kata le mutango so soigner ngote. Mais tandis que malaria et buka articulation koki pe ko pesa mo vision floue blo mo ndenge wana ozoka misisa mutu ezotele côté le mayo mais tandis que nini omona commencer à toilette difficilement soko oleka muki otondi ozoka mezo vimba yo blo mo ndenge wana donc et ça lokola possession na envoûtement donc envoûtement ezali très pardon possession ezali très dangereux. Parce que ezana ba milimo o ezana libanda nzoto na yo eye koti kati na yo siko milimo o nde bani ko tambwisa yo e bani ko sala makambo na nzoto na yo yango leko babengi possession donc mutakomi posséder na ba mauvais esprits voilà. Milimo wana pasteur Vincent ya kandenge nini milimo ya ko sala posséder oui et ya kami pe na etamboli pe ya mutu ezaka pe pendere moko na envoûtement mais la possession eza moto azali comme kenge la penzate na sena mboyo oyo azo sala n'importe quoi aiko sala posséder na tina na yango parce que possession ya kandenge wana donc muta fongoli bisu ba porte na bomo na ye po milimo oyo e kota kati na ye pesa la kamusala kati na bomo na ye c'est ça muto sala n'importe quoi tinini comme même mutu possession kindumba. Ok, ça possède à partir de on a la sexe na yo na lolenga divagation et comme même on a possession kohiba et comme même on a possession kotala bitala et comme même on a possession non kotala pe oui koyoka biyoka yoka et comme même on a possession kovanda vanda et comme même on a possession comment nga la vandi la possession même on va nous poser mes maillots. Bon, ça va na bateau yo, vila bongo ça malamu te. Donc ils ont contagieux. Bateau va se comporter comme un bé. Et ça va contagieuse. Eko kota kati na yo. Même bibelo bien ngo, bateau mabe ba baby saka. Bon lamu ya mutu na kati bo mo inaye. Et bon so natali lo ni ko mi mangana possession. Bon so tala biloko yo ezali malamu te. Ba makamusu na ko lo bango awate. Ezali biloko yo eko difie vi na yo te. Yo zotala yango biloko yo kiko so yo ki pesa yo vite mais yo zo yo kango la Bible nous dit que maman bene la foi vient de ce qu'on attend hein la chute aussi et la possession non et la possession vient aussi de ce qu'on attend tant so ka ba makambo zanga ntina o komona petit à petit makambo za ko jwa vie na bo moina yo so ko vandi na bandumba mama bene ato saki sérieuse ndenge nini oko mandumba soko fena par exemple bali assassin mama bene mutakosa yote oko assassin omona te basi mingi ba pasteur basuka kape ba kompe banda koteya parce que ça contagieuse donc eloko ça la kata mutu milimo wana ça la kata mutu et qui contre mutu facilement soko so fréquenter na miliana soki milimo beza wana ozo fréquenter milimo wana et quand on facilement ozo fréquenter milimo wana bisika wana yo ozo tala so que ça eza makambo ya nzambe te makambo wana yo ozo tala eza makambo milimo mabe milimo ne ko contrôler facilement ozo mona donc mutaki ko la posséder na toilette ako la posséder na mai ako la posséder donc mutako la posséder même na kolia mutako la posséder. Vraiment, donc, tous chité déjà l'émission de Bissou et le long des pasteurs Vincent Lobi possession. Mais on peut s'amuser l'indien bataille 5 minutes pour na afon la makambo on a lobby té na tina ya possession.
donc toujours qui est vraiment na ko chité on va déjà ngonga la biso TV za ngonga pasteur Vincent Makela to aussi ça sur le mais to yela ngo lisusu pona ko fungola lisusu makam susu o ekozala vraiment c'est un peu ça pasteur Vincent Makela oko na peso mo miti mko fungola biso makambo ngala tunyo to ko fungola bala nzambe na tina ya possession moto aza possédé to labo alingate moto amele makamalam nyonso malamu yo komemela ye loko aza possédé milimo ne bana kotalisa ye to bana kolobane ke makama zo biso za makama be mais yo zo se makama malamu oyo kosunga ye mais tellement aza possédé akolinga yango te okomemele toli ya kitoko loko aza possédé akolinga yango te okomemela ye nini musala ya kitoko pesi ye mais loko aza possédé omonaka kimi na ye osomona aiko so libala bien mais quand ça possédé akolinga libala wana te aiko sala na ba parents bien mais quand ça possédé okomona akomona fana ndaku te ko bima bima ko tambola okomona mona mutambongo mais azo sala ko mobulu na sala ba kamba moko ibasaka ntina o train c'est la classe boye aboy na ye classe tout ça banini omona ki bana classe mo balaki bongo na ba réseaux sociaux boto ko sebe examen d'état après examen d'état babani makamu ya sexe bana classe wana bango mais mais batwana basa ba posséder pour moi normal akobanga moi na ça normal mama bene akobanga donc muto za posséder abanga kasuma kambute ko ya eya muto za posséder aiko bomba mutu pamba mpona loko moka pamba muto za posséder kati na ye akolinga te ko mona mutu mususu a progresser akolinga te komona mutu so progresser mutu sa posséder aza mutema be na mutu so réussir mutu sa posséder aza mutema be na mutu sala batuma bolamu mutu sa posséder ato saleli bolamu ndenge nini akondimaka yote et sa possession oui akondimaka yote et puis mutu sa posséder akosala mutu mabe facilement parce que mili moi mte kotinda ye asala batuma be. Papa, piste la solution pour la mili, moi, ne suis qu'un des années. N'est-ce pas que Jésus? Parce que Jésus. Mais on ne peut pas posséder Sambila quand même. Pourquoi possession est so longue? Muta Sambila quand na soto la boko à cause à posséder. Ce que mutu azo Sambila maza posséder et le gros bake azo Sambila mabe azo Sambila malamu te. Et zo senga azo traitement spirituel. Vraiment. Azo traitement spirituel, traitement oya solo parce que traitement spirituel et le qui même traitement nzoto na pasi pe le qui a une efficacité. Vraiment. Piste solution papa. Piste solution za batuma ndimela Yesu. Soko moniko za posséder benga mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe oyo abanda te ko lobano makamba pamba. Mais alobano makambo ya Nzambe assemble la rapona yo. Et le col Nzamba bengiye le roi nege David ayake pa ya Saul soka abeti lindanda milimo oyo ekei mosala Nzambe tanga azo soma kamu ya Nzambe ya solo azo kote makambo Nzamba solo azo bonda kat na solo milimo oyo elinga te ekokima parce que jamais mulili elonga mwinda jamais lokola Jésus za mwinda lo banzambe za mwinda soka zote kaka lo banzambe atako tuna na bondeli pona yote omona petit à petit changement et resala manakata bomo na yo mama bene muto azu traitement zobela azu traitement ya solo abonoma amélioration chaque jour ezakoya yakomoni bibelobi muto akome kat na kolo Yesu akome kelamu yasika makambo akala eleki na possession eleki na envoûtement eleki na kombo na Yesu. Merci beaucoup, Pasteur Vincent Makela. Avant de chiter, mais avant de chiter, n'a coupé ça vraiment mes condoléances na famille de Kolabiso Diana Makila, comédienne, tout perdre vraiment et tout ça la passe cinéma comme les cas ne ba comédien na biso pourquoi car biso to perdre ba comédien miné ne bon vraiment et tout ça la passe na pèse mes condoléances na famille mobimba oyo ya ba comédien o bazo la na famille wana vraiment mes condoléances na biso wana Ciel Vert TV tozo vraiment de cœur na bino bilobi que to na bazo le to c'est capable bazo to c'est période bazo c'est la vraiment biso tozo ma de cœur na bino na minute et ça la vraiment parce que
mona une très belle femme Kendeka vraiment boyé vraiment na âge peut vraiment azana nous trop jeune vraiment ça la passe nzambe vraiment à côté ali kamba ba comédien le pasteur parce que là tout le monde que pense qui vraiment prophétie pour ba comédien mais tout le monde les que s'accomplir donc et bazo là dans espace c'est ba nini toto père de maman chaque pas même 3 mois l'homme valable. Tu perds des cas d'yombo, n'est-ce pas, sur une semaine, sur 2 semaines, mais l'un de machin, tu perds après qu'on n'a pas cas d'yombo, peut-être 1 mois, ceux qui concernent les microbes, c'est 1 mois, tu perds des sous-serres de collection Diana. Une très belle femme là, mais comment passer, mais c'est tout ce qui est révélé est condamné. Mais pourquoi les autres sont condamnés? Les autres sont condamnés parce que, comme si vous avez nous pourquoi vous avez dit Koufa. Mingi na bongo basimba bakisi. Ah oui, baza na ba maison. Ceux qui basali banquette spirituelle vont peut sanga raison. Comédie et comme likambo ya bakisi et comme likambo ba bikota kota bisimba simba bivan mango na zo ba yango yote. Bivanda vanda musenza su musala malamu te. Ngana ki jamais ko sepela su mwana ngai azala comédien to comédienne na kolinga ngote parce que baza na vie moko bonkutu ya mabeko leka et puis so babongo li motema te plupart na bango bokende na bayi baza 10 boba na ko compter sima ya 10 oyo bamsu baza ko ba ko landa lisusu ezo kende pasteur d'autres zo compter vraiment do bazo ba ko fida comme l'homme valable là passé mais 6 déjà donc bakei des autres compter avant avant même ba pounou non alors que tout le monde ba pounou bakei mais pasteur Vincent Makelo ko ça quelque chose c'est pour na bango na sani ba balinga osambela te obazanga basambela basambela kati batuni basambela ba se comporter ndenge bala takande ngwana ba betisa ndenge ngwana ba swana ka bo ba bisa batenya scène non tena scène ba mama bolingo banani bazaki basala ki ba théâtre na ba mo pepe ba vie kwedi ba papa masumu bazalo atande ngwana hein lelo comédien soit mobile fa kan sakasuki obiteke bibe boyango que mumbala kan sakasuki lelo baso sofoba la sakaba kale somba la sakami pende bala sakaba nini mais monsieur malheureux na kokotra mingi teme tota la kaka ba ba vraiment sali ya nzambe so kabilika bomona complètement na yango na mona ki même ata comédien mususu nzamba ta sango na vision que sali AVC o pa ku faire to ku fana AVC mususu sali AVC wala kuta eba nusu makasi a comme paralysé donc moni il faut to luka nzambe tango comme ngonga ya nzambe coronavirus ye awa eterasi mokili mobimba mais bato basa ko se repentir kakate eza mawa mingi mama bene atozala ka niama so teleka ba venema so le kana mokili e ko pousser yo o menga mamke ko rectifier ba tir na yo atozaka soki gangi soko za yake mokila lelo esu mokila ba gangi te esu mokila ba yake te mokila lelo nzambe azako zwa possession ya mukil na ye o ya sala soko za na ngambo nzambe te okosuka mabe mama be. Merci beaucoup en tout cas vraiment to chité merci na l'homme valable Cédric Makia les grands monteurs na pesi merci pa Josué Luanda Brown vraiment en retard toujours na pesi merci et pas maintenant travailler dans la CLV TV na pesi merci na ndeko so ndapso libanda o ba mesala ko na machine kitoko na pesi mbote mingi et pas 6 kale motema ya Ferdinand ba mbote no partout zali na mwasi na yo mama Brigitte tote marabino to lingabino vraiment mingi ba mbote na bino na pesi merci na pesi mbote pa papa Edi na mama Nancy na pesi mbote pa papa Anissé na mwasi na ye mama Mati. En tout cas, pour moi, chité na émission à l'élo, bande ko bomesala ko anda biso pasteur Vincent, moi le basuka na 2 personnes kambote pour na vraiment ko 2 personnes mbote za moi pasi pour na zana bane belé na pesi mimito maduda mbote mingi na pesi lisusu Sir Jackie et puis na bana frère Sele mbote mingi papa Ediso pesi na maman Nancy bana nga monalinga bango mingi Sir Mathieu et puis na do bazé belé Sir Sunda tendresse na mapambola ye pourquoi pas na pesa nani susu moi na États-Unis Sylvie Ngwema nzambe azane longo vraiment moi na bolingo nzamba pambole moyuma et puis na Patrick Amanda nzamba pambola sans oublier docteur Bobolibanda Joe Bobolibanda les États-Unis d'Amérique nzambe azana bango elongo so na bosanio côté ninga regardé parce que voilà
C'est ça, mon bébé précieux, ce que j'aime beaucoup. Na PC Bambo Tebele, maman Lingako tellement mingi. Na PC merci na corps du Christ, Vallée de Bereka, vraiment. Église Open Nzambe, vraiment, Zalarawana, Ngamanabi Kenzamba la rane na Bereka. Sora sala tamboli, aya pemi na Bereka. Donc, c'est ça. Nabosani, mutumoko, maman Bene, Limbisangai, na PC moi, nangai, Coco Ping Pong, Gabi Yamba, Coco Ping Pong. Mon fils chéri, nzambale kono pambola ye, puis na mwasi na ye mama mi obosani ye, li passa na yo, nzambale ka na ko pambola ye, voilà, bato na ko bakisa bango. Vraiment merci beaucoup to ko vima na suka toujours chité. En tout cas bande ko la biso ba na nzambe bo consommer mission surtout bo mo sate ko s'abonner. Ceux qui posent moi na trépied na yo moi ni je senga toujours car lisungi na émission chaîne oyo, numéro compte pesa wana oza moi quelque chose ngote moi contribution to so moi caméra, to so moi micro. En tout cas vraiment nzambe bolingo pambolo partout. En tout cas, na pesibino nyo son na link to linga rabino tembo konsibo s'abonner et belé na chaîne Silver TV et ko sala bo partager pe émission zuma bo o partager pe bande ko ba ebiter en tout cas ko sala bien. Merci beaucoup vraiment na comme le na suka nzambe oyo asaki biso na moya lelo apambola abenisa bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi Nicolas balinga mina ye. Ciel ouvert,